Kambere tout d'abord, est-ce que Aza Congolais ou Aza Congolais? Identité, Aza Congolais. Voilà. Stratégie Rwanda. Naba Kagame. Bango nyonso bayaki ko coloniser Congo oyo pour ne ko détruire. Ce qui azaki Congolais solo. Quand même tango azaki na parlement biloko asalaki ezaki kitoko te. Garçon mec là, je te connais pas du tout. Ici en Congo, je suis congolais. Vers Rwanda, je suis rwandais. Vers Ouganda, je suis ougandais. 1000 points très. Check. Tout le monde a pambole akufela nde kuna. Kamere mbongo ya batu ya Congolais nyonso ye comme na poche na ye. Akufela nde kuna. Proposition nga yangwana. Vraiment félicitations état de droit. Oh béton, Oumela, Fachi béton, Oumela papa, Oumela. Mwende na yo mwende malamu. Tomoni sasa mwelon penza mwelon. À 20h. Hello. Ce qui est allié bonne justice. Bonne justice, et justice, il y a deux poids et deux mesures. C'est-à-dire, dans la bonne justice, il faut que l'union soit sur le même pied d'égalité. Mutu soit sali mabe, bakanga yesa te que justice soit ezali po bakanga kaka bakingandi, msusu bavanda te. Alors ce qui est bonne justice et landela kaba o nyonso basali mabe. Ce qui est commis à que msusu bazela nanu ya bango ko ya nanu simato kanga nanu kamere. Wana nde mabe wana mboke ko tikala ko avancer te. Et ko avancer te to bando zonga kaka sima. Ba o bazo yiba ba mo msusu bazali protéger bazana ba garde-fou, bazana ba bouclier moko boye. Yango ne yoki na lobby Kamere soki ayibi ya solo baba kisata 20 ans mususu dikolo 20 ans wana mais soki eza bongo te danger makasi ezali nde pona mboka soki eza ne bakatele 20 ans to sepeli po oya kwa simana ye mituna bango yazala mayele abandaki nanu na oyo abane musala tango azi pouvoir abana segedi lokola tsikaja kangie po bon mboka ne kangie o ba onyo so ko remplacer ye baza ba bisoko yibi okoti boloko nalina singa kana président batala makambo ba confirmer o vraiment to sepeli nenga asali justice na ye asali ke o aza moyibi a condamner ke ba o pe bazala ba o batikali wana o ka yiba kaso da mayele a bongisa postuler pour se retrouver lokola ka président soki est na Kamere. Maintenant c'est quand le président moko biso to lia na bazandu to lia na confirmer ezo sala biso mabe a raisonner ministre de la santé aza bien ana nyonso na ndako et ça te que a condamné ba misusu to bimaka te to teka na bazandu to lia na bazandu comment to revivre na ba confirmer comment to revivre na place wana comme président aza pe pona biso aza pe na souci na biso kongola lia pona azo débrouiller po azo teka tango ya kangi zandu kangi ville kangami comment va revivre. Tati disons pardon. Moi eza ngoya mutunyosa. Papa, pa fati, zandu eza wapi papa na ngai? Zandu eza wapi ba maman bateka na zandu bazolela. Bazolela. Biso ba mama lewa tozolela pa fati oza wapi papa na nga. Luka biso bana otozolela. Zandu efungwama. Zandu efungwama Denise. Oza mama ya bana bitike, ya basi bakufela mibali. Biso ba mama malewa tozoteka ine desert to alibanda pona pasa mboka na bibanda biso to kokuta la erdini papa la gayi papa ti eh mbote mama kula ngaye to lelaki to mona passe ba mbongo ekela ngo la tina te
bambongo moyo ekenge ezanga nango ntina tomona bapasi awa ezosepela na ye va tosepeli basepelaka na malamu te mais juste eseye makambo nango tosepeli nzambe ye moko asunga ye kuna na prison asala 20 ans na ye abima vraiment mpona diamara nde mpona papa diamara nde nayoki mpasi mingi vraiment aza papa mokolo epesinga mpasi na agi na ye 20 ans wana aosala nango nini vraiment ata na ye moyibi mais balongoleta ndambo mpona papa wana mpasi vraiment merci ya politique omoni likambo dès le début ebanaki etwaka boye en plus dernier procès balasalaki bolande ve bien ndenge alobi na suka président Vital alobaki ke non eya dossier politique bao bayebi te nde bazoloba bilobela bao bayebi ke mama ndenge ekende yango politique kabla kuta tia bemba libanda kabla sesa bemba prison libanda mais biso prison sali prison na kati déjà politique yo moni ke non na oyo nyonso eleki ngai eseyanga mpasi mene baresonaka boye oyo nyonso ayebi atoucha eloko ya peuple de l'eau de près qu'il soit condamné. On ne sait pas ce qui se passe, mais on est un peu désolé dans le sens que ce qu'on attendait aujourd'hui et ce qu'on voit les lots. C'est-à-dire c'est comme s'il y a un problème, il va bon foufou. Ce qui problème est ça, c'est ça le moment qui vient nous dire ce qui se passe. Au cas contraire, nous attendons que les véridiques. Mais nous sommes devant la télé jusqu'à ce que juge Akoya a rendu le véridique. Et ce véridique-là doit être rendu en faveur le plus grand blessé, c'est le peuple congolais. Bon, autre nul n'est au-dessus de la loi. Motion soit salimbe fubakangai. Soit dans la raison fubatika. Le roi n'a pas venu à mon athée, biso lingo va fantir te. Basta la o mubeko ko sala. Iya za mutu moko bwenza mepena pambole akufela nde kuna. Kameri mbongo ya batu ya Congolais nyonso ye komi na poche na ye. Akufela nde kuna. Proposition na nga wana. Esa le mate po, esa le mate. Asa juge a été pour akufi. Bongo sigo. Ah. Na justice basa débat par rapport à nini. Mutasa yibi, mutasa zelana yo mo be milobela na. Bongo noso oya zuana yo pe na kati na mbongo no pesa kati. Bongo te. Ah? Ba kamere a mutu akufila nde kuna. Ba millions so kana mboko ezaka na ba millions ebele boy. To yebaka tête biso ba pauvre, to souffrir, kamera s'enrichir. 20 ans ba katelier, eza mukie, il fallait qu'à subir 50 ans. Vraiment félicitations état de droit. Oh béton, Oumela, Fachi béton, Oumela papa, Oumela. Mwende na yo mwende malamu. Tomoni sasa mwelon penza mwelon. Pa Fati, oza chef na biso mboka. Tala biso tozo souffrir. To komi ko lela na mboka. Mboka la biso moto koma ko lela pona nini papa. Oh, kura pasi, mai pasi, nyoso pasi. Papa, olobi nini pona biso. Banda ko bundela biso banda ne bande tina suka. Toli te bonga, boba bonga, bale kimso na nini. Papa, veta ponanga ezamuke. Tout d'abord avant de commettre le procès boy, na bambongo boy. Kamere tout d'abord est-ce que asa congolais toi asa congolais te. Identité ne asa congolais te. Voilà. Stratégie ya Rwanda na ba Kagame. Bango nyonso bayaki ko coloniser Congo oyo pour ne ko détruire. Soki azaki congolais solo quand même tango azaki na parlement biloko asalaki ezaki kitoko te. Campagne azaki propagandiste ya Kabila. Mais botomonaka la fois passée il y a quelque chose qu'on en Amérique à l'obité Kabila azo sala malamu te mais il y a azaki wapi azu bongo na côté ya Kabila il y a azo 13 c'est que azamu to mission bango nyonso ba Rwandais toboyi Robert wa aza Rwandais
nani Vital Kamerhe baza Rwandais. Tout d'abord, bazo coloniser Congo, ko détruire. Mais baza na posa bokota na bibongo ya pouvoir pambate bayiba na bakese même boko bakotika yango mais kasi l'essentiel tisi économie bazo mbongo pe boma batu ko détruire batu ko boma musala na bango mission na bango baza batu ya mission soki balobi te mutu aza mutu a mission c'est que objectif il faut atteindre yango wana biti na bango bazali awo c'est que le nombre bango nyonso tu bakendaki na Genève ye pazaki na kati Vital Kamerhe omoni ndenge azokota na bisika nyonso c'est que bisika nyonso wana azali envoyé ya nani oyo bazaki na ye kabila azokende kota na babiro nyonso esika nyonso baposo nyonso tetete pona dossier lelo nga na monia soki justice ya malamu ezali il faut condamner bango parce que baza complice na muyibi ya mbongo bango nyonso parce que basaki ekili na bango moko na kati na bango a remplacer na poste tango bazokabula bambongo ya gouvernement oyo akuna zwa uno kuna zwa aba remplacer boy soki balongoli oyo aba remplacer kuna yo congolais ozomona te tango bazo remplacer bato wana batie bato asika te nde bayaki na mission congolais veiller parce que bazo détruire Congo na biso akangama na boloko est-ce que prochain go besoin de ça la mato ba reporter le lot tendance ça depuis tel Kamerhe ndenga bongo bakangete batika na bango yi bonenga bongo mbongo si de lia maki de ye mo le mbongo na ye komina bato moto baseni bango batindi bango ba sécuriser to ba okanga bato moto na ba chauffeur ba kutuka oh et comme on va faire 1000 ba monde ba mususu mboko on boye biso to fona ba mboko ba étranger to mo mambo ta mais to na mboko na biso to mo ba mambo ndi oh batika ba mambo to libo ete biso ba mboko pe to silika to continue pour to buki yango ve batika ba jia mbote papa bon ngai lo na koloba na mboka na biso justice nanu comme vraiment malamu te nde toyokaki déjà barimaire cour constitutionnel asengaki dossier wana soki nde nini bon mpo na nga vraiment namona déjà eloko mwa cc elingi esalama wana mpo ti sikoyo bajuge président nano akomi te elakisi nini donc mpo na nga vraiment nakoloba bongo bon mpo na ngai naosenga mpena cour constitutionnel atika justice esala mosala nango asala mosala parce que mboka tozo souffrir mbongo ezokende biso toza batravailler toza badiplômé ti siko misala eza te mbongo place ekendaka eyebani te donc faut justice vraiment esala mosala nango mutu soki bazwi ye na bendisi basambisi ye bamoni mpe bapreuve faut bakanga ye mpo edike bato misusu bakoya na nsima pour ke lobi biso mpe bagene to se retrouver mpo na mboka na biso yango mpena toloba mboka na biso makambo nyonso eza mabe basoda oyo batie mpo basala sécurité mpo na makambo ya procès ya Kamerhe batiki prison bapusani ntina kimbondo mpo na kokangaka bato ya moto bachauffeur nayebi te mosala na bango eza vraimen nini naosenga vraiment na général Kasongo place azali bambote ebele papa tolingako mingi en tout cas zwaka mpe temps ya kosolaka na belema na yo oui c'est vrai yo tindaka bango basala mosala mais so bakomi sur le terrain baosala makambo mosusu donc izwaka temps vraiment oyokaka biso mpe nde tolobaka boye parce que oza wana mpo na sécurité na biso donc bango soki otindi bango mpo na sécurité mpo na koprotege biso bayaka nde mpo na kombrie biso batracasserie en tout cas papa zwaka ta ya kosolaka na bango merci papa. N'importe quoi, vous m'avez trahi les agents de l'ordre, tracasserie Tolembe. Ça là n'importe quoi. Nous sommes les enfants du pays. Il faut mettre la différence avec les autres. Même pas tous les étrangers, tous les fils du pays. Il faut mettre les points. Nous sommes les Congolais. Moi aussi chrétien. Garçon mec là, je ne te connais pas du tout. Ici en Congo, je suis Congolais. Vers Rwanda, je suis Rwandais. Vers Ouganda, je suis Ougandais. Mis les points très. Check.